Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonana katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Biso tozo yemba Europa américaine non moi la 2 ans asombi lopango asombi mutuka vous savez ngai nasi na adopté système moko soko linga biloko kolipa na kolia ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Peut-être que tu me vois ici. Nazar empoisonné. Un chemin dans le désert et le fleuve. Après avoir réconcilié l'analyse, poison ici endommagé par le lion de la tribu de Juda au sang de les Nazariens. Amen. Il y a sika ici et il y a mon peuple. Oui. Donc, aux hommes même dans Mosika. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que tokomi na plateau na biso bisika nini toko présenter émission na biso eza na moi isika oyo nkola biso na ngolu na Nzambe. Je vous informe encore que nous sommes ici à Beni bisika to yaki musala ya nkolo na ngolu na Nzambe ne kama komezo leso bon banana Jérusalem, Samarie et puis Judée jusqu'aux extrémités de la terre na habité à peu en Samarie, Judée tonini mais kolo ye mon kaka yebi to kumi Nzambe makasi parce que na ngolu na ye yene muto apesi biso oyo pour que to partage na bino musala na Nzambe na yango neka na lobela bino bengela nga bato po elenga le Nazarien za soko tota la ngomi balé misato Nzambe ka ni mutaoza lokumu po biso bato pamba ye ndeka mobikisi pe mokonzi na biso. En tout cas, comblé de joie de vous savoir que vous êtes vraiment nombreux sur le www.lenazarien.com site Kamoko chaîne Kamoko Nzamba osala ngolu ezotala kanga eza ko engager kanga bisika mafuta pe vérité ezobima pe ba réalité ezozala kana ezate de bouche à l'oreille mais ezozala vraiment na source na yango tika na lobela batu nyonso ya italien mais motomo comme maman ni na Bologne na papa Edmoko bani bisika boza je vous amour beaucoup na lobeli papa Passo bandeko nyonso tout na France na lingi bino makasi mingi. Je pense que si jalelo nenga na tolo bemno bisika bomo na sukoli maboko wana to ye wana to pangosi ba maboko bozoka boka moite potango la princesse alobaka ke makambo eza minene eke mutema mabe ndenge nazoloba mikolo mutema mabe eza na kati ya chasse batebe ba omituna certifié po ya kana makambo mutema mabe suna chasse olobaki mabe ya Nzambe wito zolobaki mabe ya Nzambe eza wapi uko baya Mungu iko wapi ndenge toloba na ndana abavike ubaya ya Mungu iko wapi dans mabe ya Nzambe eza wapi lisusu tozo constater que mutema mabe eza na chasse loko Nzambe aza mabe te aza mabe te apesi wa mobala kisika ozali apesi yo bana misala apesi yo promotion pe na musala mabe ya Nzambe eza te siko yoka bato bana mutema mabe ekomi nde na chasse eza na sika mabe na ba mikolo baboyi kolongola ngo chasse balingi tikala kaka ya sika ba utiliser ngo na kati ya chasse o alongola ngo mwana ti ekoma ya kala donc tiki on kaka na chasse ala nanu ya sika po anuire ba vie lelo na yambi papa Eli aza papa Mosel na Nzambe papa Eli tokuti pe kaka na mboka ya Beni système ba bisinga awa sokola maboko obimaki sokola ofindi mwa muke sokola
moto ya kotala yo sokola maboko sokola elongi nayebi te soto sokola nzoto mobimba awa nayebi te exercice ani eza mwa mpasi mais sans plus tarder ezalaka na mabe te bongo tozozonga. Merci bana na nzambe, j'espère que bozomona comment est-ce que tozosokola la princesse P a sokoli maboko eza bonganga te okisi te parce que balobi soko ye na mboka bapaya il faut lokolo awa nazosuka maboko nanga eza teke nasokolaka maboko te mina parce que je vous informe que nous sommes toujours à Béni. Donc, à tout ça, à Béni. Aussi, ce sera beaucoup. Merci beaucoup. Kosokola maboko. Ndenge bozo constater tozopangusa maboko. Ndenge nalobaka bengelanga bato. Baza pembeni eza bonganga tu certes fana komi na bakisi tosokola maboko tosala nini te bokoyeba pourquoi tosokola maboko mpe tosisi tozopangusa na motu moko boyebi te mais soki azali nani kana te. Merci beaucoup, à suivre. Ubaya ya Mungu iko wapi? Mabe ya Nzambe eza wapi soki la princesse azuza liboso na bino boyenenge na lobaki benga batu na banje nyonso ya le Nazaréen na bayini nyonso ya le Nazaréen po mikolo ata oyini olingi ezosanga supasite po mabe ndenge na betelaki bino awa na beni lisolo eza boye soki obimaki ozongi sukola maboko ofandi mwa moke omeli miel siko nazoyeba te bayebisi nga systeme eza bongo me nayambi moko ya bavandi ya bandeko ya beni tosola no masolo yango soki mpe eza nini eza papa Eli. Bonjour. Bonjour, sœur Tiffany. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va très bien, on est là. Ici, c'est la ville de Béni. C'est toujours c'est le Nord Kivu. Ici, et Goma, c'est 50 km. 50 km. Oui, donc on est ici à Béni. C'est parmi les villes du Nord Kivu. Donc ici, on est à Béni. D'accord, toujours solo la masolo ka ya Béni. Et ça, l'homme a bêté, tout ça, ma solo, il y a béni. Papa, avant tout, banda, on saluer dans nos bateaux, bazo landayo, la ligne sur la chaîne, il y a les Nazaréens, saluer bango na bolinganda. Pour ça, mon sel na péchi, la ligne il y a les Nazaréens, mbote na kombo na Yesu, les apengolo ngai, koleka na bilili na chaîne oyo, pour être pardonné à n'importe qui, na sepeli mingi, na banzi ete oyo ezali ya koloba bokoyo kango tango donc na pesi bino mbote na kombo na Yesu bino nyonso bozali na kin o bozolanda biso na pesi bino mbote à partir ya Béni Nzamba pambola. Merci pamba réalité tozoloba toponi papa pourquoi aza moko ya bato oyo azali ko subir conséquences ya ni to beta awa et puis ba réalité za moi ebele to beta papa ndenge nini mode de vie na bino na Béni awa bo vivre nini na bondeko na ndenge nini bozalanga no ndenge ni beti na solo mwa. Sœur Tiffany, à Béni, ce que je peux dire en général, c'est l'hypocrisie totale. Donc, c'est-à-dire, Bozana Moutou, Bozana Ena Moi, Bozo Seka Tango Kei, donc c'est plus pire. Donc, Awa, c'est l'hypocrisie. On est obligé de vivre comme ça. Nazana Béni, c'est plus de 15 ans que je suis ici à Béni, donc vous comprendrez que Nazana natif est à Béni. Donc, tout ce qui se passe, c'est la réalité, nous sommes à Merci beaucoup, la réalité, net nini oyo toko su. Awa, d'abord, première chose, awa, en tout cas, monde de vie, ndenge ya kobika. Bosolo biki hypocrisie leki makasi. Donc boso na mutu moyebi te makambo nini abombelo na sima mukongo. Oui oui, on est allé premier point. Donc hypocrisie est totale. Même permettez-moi les termes, même dans la église, écoutez même kati na ba église hypocrisie. Même ba poison, hein, ba poison écoutez même dans la église. Donc awa biloko kwa kolia awa c'est du poison. Donc moindre erreur mutu ayeba yo te, soka ayiniyo
au lieu na yo poison. Donc c'est tout, c'est ce qui se passe ici à Beni. Merci tika to le bien li kambuta li poison nazo comprendre te ko yana ngana Beni ya ba singa c'est Tiffany il faut suka maboko obimaki donc eza ndenge ni examen exercice non c'est Tiffany ce qui va bisa ki ezali ya solo eza lokuta te parce que moi-même je suis victime ma fille aînée ça donc eza histoire était c'est ce qui s'est passé ici. Donc si vous prenez Beni, Butembo, Kanyabayonga, Kibumba jusqu'à arriver à Goma, donc là-bas c'est plus pire. Donc même ceux qui ont voyagé ne demandent pas même de l'eau parce qu'au colis à Karuo, parce que pour tout poison ezali il y a ce qu'on appelle poison Karuo. Karuo ezali na le côté ya Kinyarwanda, donc de babenga rango poison kutuba ibi na kombo ya Karuo. Donc ceux qui ont voyagé na nzela Goma c'est Tiffany, ceux qui na avioté, ceux qui na mutuka somba mai o komela na nzela, somba biloko o kolia na nzela po bayeba yote okozwa kaka. Donc ce bagay komeka yo oza na poison. Donc c'est ce qui se passe ici à Beni. Donc na yebite nzambe kaka. Hein, nzambe kaka. Donc to retrouver on tina ba église ba bike mutema mabe na kata chasser et comité na kata ba église a quitté l'hôtel te a quitté ba bangi kutu na vanda na hôtel ba bike okoko na te po mutema mabe awa eza na chasser eza ya sika ba bi fo vanda pena na mwana pena na kata ndako apeniza système a mwana na kata ndako po bazo banga donc likambo poison si télévision non po boye bien on le voit court hein. Nous avons combien de sortes de poisons? Merci beaucoup, Sir Tiffany. Tozana poison, Karuo. Karuo na lobaki liboso, eza terme ya Kinyarwanda. Eza poison oyo, eko sala na nzoto même inane. Karuo, eko sala na nzoto même inane. Vana ome ozan ba saboteur déjà. Ozana ngo, yo oko découvrir yango avant l'état te. Donc Karuo ezo kondisa mutu kolekata sida. Donc soko lié Karuo eloko ya liboso basinya liboso esilisaka nzoto. Donc mama kwanza te me okokonda ozokonda ba vitamine. Oui, okokonda parce que eza poison moko eza makasi. Poison mususu na bosani mpe kombo yango ezali poison ya inerditant na nzoto. Donc c'est ba pesi yo poison wana okufu komi muindo koleka goudron. Wana pe yango tutaboyo vivre. Alingo le koko misa lobité. Oui, donc c'est ba pesi yango babenga yango sumu ya saa moya. Donc poison ya iner na langi na biso kotona Swahili sumu ya saa moya. Donc bapesi yango okufi mutu azali koyeba yo akoreconnaître po komi mwindu nzoto mobimba. Manaza na témoignage naza na preuve na sina mona ndenge mutu akufi nango akomi noir. Akomi noir donc bazaki pembe. Oui, bazo précipiter ko bakendo kunda yo nano bébité. Donc koto c'est grave. Donc ma fille aînée, elle s'appelle Grace Maulumangu. Il y a un mois passé, même mois oyo. Elle a quelle année? Elle a 2 ans et demi. Donc moi elle a 2 ans. Asombi le pangu te. Asombi mutuka te. Asombi le ba compte to tila ke ba compte bete ba yo ki par exemple. Te. Ba compte ezate mutuka ezate. Tozo mener vie moko normal lokola ba tumususu. Ba na yebite. Il faut saler laquelle le lendo hein. Au moins ils ont par exemple susu ba zel et l'équipe trop moi nazoka saliti yonde ka ndo bota. Non, c'est Tiffany, tu sais ngana bi réalité ya kotoyo. Ndengo lobaki liboso ke non seko komi na mboka okuti bato bazo bina na gauche et puis bina na gauche na bi réalité ya kotoyo si tu as de l'argent ou bien soko sala makambo na yo ne tozotonga ndaku neti bana mwana kobala ko yebisa bato te, faut pas citer ça rouja. Là tu as un problème sérieux. Au cas moi kutu mwana oyo ozo préparer vie na ye au cas moi lobi kuna akufi. Donc ngai moni na quartier navani na quartier bato baza mo ebele vipe keseni hein peut-être ngai na lobaki na ba sens que c'est vrai ndengo lobaki liboso c'est ma fille aînée oyebi mwana liboso ndenge balengela kaye nalinga kotia mwana nanga na ba condition moko ya bien par rapport ya bana mususu na quartier. Moi je pense que c'est peut-être à cause de ça mais mwana azali na e Angelo ekela mo ya Nzambe Sir Tiffany mwana a 2 ans et demi opesa ye poison. Donc eza malédiction oh yo moko omitieli la génération de Mobimba, moi je pense que ce n'est pas vraiment dire que non, nazo gâté mingi yango ba pesi poison, mais c'est la réalité en Mboka aussi Tiffany. Si poison une année poison il y a combien de jours? Poison monsieur Zali il y a 5 jours. Donc on voulait seulement 5 jours, après 5 jours au kufi na yo. Donc baboyo vivre lobi musika. Oui, c'est Tiffany. Eza qui était aux anambongo, aux ceux qui ba ini yo kaka.
bapesi yo. Donc kotoyo ndenge na profiter na occasion koloba nanu keina nduti en tout cas il faut être prudent. Fande sika moko zela kino mukolo okoka kozonga ozongi na kotoyo bakipaka te ozala mundande ozala lokele ozala mukongo ozala kinwa. Donc soka mutu amoni yo aini na ye yo kaka akaka apesi yo mbote pe na pourquoi au lieu na yo. Donc c'est comme ça ici. Merci mais système en sokola maboko siko nga pe ba question ba no yelanga ebele mutu ana oyo apesa nga epesa mana eza lokwa examen na ba voix nini po te bi sida epesa makana ba objet tranchant to yebi epesa makana ba na sexualité epesa makana eza na ba bino a poison epesa makana mode nini. Bon poison o epesa makana biloko kolia mutu akabeli olipa to bitabe asa pakola ki déjà ayena bolingo nyonso ya hypocrisie lobaki hypocrisie. Bo hypocrisie papa habari ulishashinda basi nilikuletea vitika mkule na watoto. Yo na kidiba lokoso au lieu na yope et c'est comme ça qu'on attrape le poison ici. Deuxième point, deuxième chose, poison subazwaka. Papa na kati te papeli. Donc ngol ba teke mutu nyonso tu alingaka papa Moïse mpiama azo me ba cadeau alingi yo mususu ndanga azo yelo ya kubatama. Vous savez, ngai na sina na adopter système moko. Soko ilinga biloko kolie pa na kolia te. Na kozwa soko ke na bwaki ya. Oh. Bien aimé dans le Seigneur. Botala ndenge batu bazo vivre. On est nous na nous. On est nous na nous. Biso na biso ba Congolais. On est nous na nous. Siko mutu komo vivre au kabele loko akia bwaki yango. Tala modèle mutema mabe eza na kata chasse. Tiffany, eza réalité ya mboka oyo. Donc ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire, bateau basiba. Non, ce n'est pas inventé. Ngai, hein, tel que tu me vois ici, naza empoisonné. Yoka, papa ninga vandi awa, nde tozana boy, ana poison. À suivre. Naza pe na bakisi si tu veux, soki nzamba lingi mokolo koya na bakisi na collection bakisi nazo mela pour na poison. Premier test c'est ça qui na hôpital général ya Beni, naza na document ou certifié que non. Non, kuna papa te tokoma wana yebisepso mode ami balé. Poison mode ami balé il y a sika ici et il y a mon peuple. Oui. Donc oza même na musika pardon papa répéter non. Il y a mon pépé, basi basali mususu. Ozo mon pépé chez et c'est combien on a Beni. Donc ni sema mu Kiswahili. Hata uko kule mbali bana kupulizia tukale kahewa kaka kufika huko tu unapata sumu. Sema na lingala. Donc mupepe donc poisona eza ya maboko. Mwenye total na sina landa film ya ba Nigérien ba Tanzanien. Au total na ba film parfois eza montage des ya solo. Ce qui se passe ici à Beni. Donc omukomona ka mutu osoleki na yo. Bopesa nimboto leki mozonga. Asali ka mupepe elandi yo bezwi. Donc wana eza deuxième mode ya poison. Ceux qui doivent savoir que les opérations mususu wana lem su ya kanela kiyo mais ko andimi ke opérations mususu wana. Oui, il s'en fout. Yami ça toza ya maboko. Oyebi batokoto toka bazana do ya kopesa na mbote. Donc koto mbote nyo zaka ya maboko. Aboya ya munoko. Baba kote mama buka donc wana za balangi ya koto mama buka chavri cheka donc liboko oboya te obona kama mtu aina liboko eza la 5 heures à la 4 heures. Alors comme on est habitué et comme un système sukola maboko abolia. Système sukola maboko. Donc chaque ine reso comme esika ma ezalo sukoli maboko. Soko pour bouder na yo eza fina ondo ti en jeu. Donc biso c'est comme ça qu'on vit ici. Bosala bureau moko, bosala bo priya ke église moko. Donc eza système ya kotoy. Comme singa tina kati ya église. Mais papa elitika na ntoloba mutu oya ye apesi yo mbote na loboko poison etikani na maboko na yo. Ebongo ye moko siko. C'est Tiffany. Mutu apesaka poison, aza na antidote. Soki apesi yo poison, ayebi ninga olongola poison na maboko, mais yo mutu oyebi te. Tango li yango, c'est maintenant que tu vas faire des recherches, na luka mutu akozisanga poison oyo. Donc c'est nuire nanzo. Oui. Donc c'est comme ça. Oyebi à l'hôpital, on m'avait posé la question. Est-ce que toi tu es un homme normal ou bien tu n'es pas normal? Poison, après avoir réconcilié l'analyse, poison, et si endommagé partie moko ya foie. Mais oui, mais on te voit tu es à bonne santé, tu marches, mais ce n'est pas possible. Moi j'ai dit non. Premièrement, moi je suis enfant de Dieu. Peut-être ils en ont ngulu anza, mais pour naza ngala likamona mutute.
hein? Peut-être nzamba yo kolinga kaka mawa biso ya combien de jours bon certes Tiffany wana na koyeba te parce que tango basala ngai ba recherche na hôpital nazana mukanda na kulakisho yango oyo certifique non mutu oyo azaki empoisonné parce que en réalité na ba musala na biso médecine traditionnelle ça n'existe pas donc il faut médecine oyo ya sika ya mindele nde nakendena na hôpital nde barekomandaki ngai nalanda tradi praticien pour poison et bakosila na nzoto mais à ce moment je vous parle ici naza empoisonné nazolanda kisi ya poison bangiso te koti kobanga te epesi yo mawa te te certes Tiffany mutu nyonso naza nzete te naza mutu nazobanga hein, parce que j'ai une famille que je dois déjà commis déjà testament bon testament nasala yango nanu te mais nayebi na okufa te po bible lobi tokomela poison mais tokokufa te na okufa te mais nazolanda bakisi mais ce qui m'a énervé excusez-moi pour utiliser terme wana biso bana na nzambe mwana oyo yanga ona boti il y a 2 ans elle s'appelle Grâce Maulumango azana poison je vous dis mukolo aliaki poison j'étais absent oyebi tokena na lola te nous sommes obligés à chercher kolia pe kolata nazalaki moi absent et madame m'avait appelé à 3h du matin que non mutoto na shindikana donc ba signe oyo se manifestaki pa mwana mutu pour soki awa oki mutu azolela mutu papa kicho na luma sana eza déjà ba signe pour epesaka fièvre forte fièvre na mutu alors ngara bisaki bon mai na dispensaire ya quartier ya 5 à 20 bon mai ba meka ko traiter lokola kotoyo esi yebana ke poison eza nango alaine bakoma na ba système na ba hôpital même ba dispensaire avant batia yo sérum bameka nanu poison poete basi bazwi bakana mingi yango bakoma kosala oya na tongo oya na poko avant ba perfuser yo bameka nanu poison donc tango mwana yaki bamekaki balobi ce n'est pas possible fièvre oyo bolobi depuis 3h du matin mais là c'est akufi c'est pas possible mbango avant kotia sérum bamekaki poison tango bameki poison balobi alikula somo monganga lobi tokopesa ye sérum te donc awa il faut bana déjà kolanda bakisi ya bokoko c'est comme ça qu'on a commencé à traiter ma fille donc azalaki à l'agonie donc soki toumelaka su na ndako na ngulu ya nzambe te mbele tosi tobongisaki mwana. Merci beaucoup mes papa Elite kana posé susu mutuna mususu oyo eleki linga balobi ke mutu mususu akosala poison ayende na mutema mabe te mais kaka ameka poison na ye na nzoto ya mutu soki esala oui eza solo eza lokuta te donc tout ce qu'on a raconté pour la poison en tout cas cette famille eza ya koinventer te ça existe eza awa na beni donc eza ya kote okamwa te il y a 2 jours donc mon collègue à moi il a été empoisonné donc si tu dis l'hôpital a certifié que non c'est du poison l'hôpital est certifié que c'est du poison donc mais là qui ne va pas ça qui poison ça qui poison c'est à couper en réalité est-ce que vous avez une solution to vous avez une solution to bon moi na bino astomer ça na biso comme na habitude to vanda na biso kako certifié oyebi soki to ebaka mutu azopesa poison tokami kotumba ye mais lokola toyebi ete et ça devient normal donc tango bapesi oyo yango c'est à vous maintenant de chercher le traitement bon c'est ce qui se passe ici tobetana masolo ya poison na kati na église est-ce que bajean nini ya bamateya oyo ezopesama parce que la foi vient de ce qu'on attend motema mabe mpe noko ezanga ngo na kati ya chasse koosila mpe du fait que moto azoyoka mwa nini sikoyo nangi natuna na question liboso eza boye nana 2 question na esika wana motema mabe wana eboti na bato ya beni oyo eza na no ya sika na kati ya chasse eza dû ya nini ya badifficulté to mpo makambo toyokela bino awa certifani oyebi tokodéveloppe motema mabe bongo lelo ekomi kobangisa oyebi lelo soki nzambe apamoli ngai je ne suis pas obligé de témoigner na église oui donc moya kotémoigner eza te ozobanga ta mosusu ndeko x motema kaka mabe osisika témoignage osisi église yamba na kombo oyambi mpe na kombo ya satana mpo bango bayambisa na kombo ya yesu te oyambi na kombo ya satana oki olia yango et c'est fini donc lelo ekoma système ya kobombana donc soki ondimi akobanga ne mpe pasteur te apesi pasteur mais il s'en fout bapasteur bazokufa awa na poison c'est pourquoi lelo awa na baéglise ya beni baéglise de réveil awa na beni
et comment soki nzamba pambolinga oyebi soki nzamba pambolinga il faut témoigner neti nga naza na grand témoignage il faut na témoigner na ko témoigner te na obisaka ba pasteur bon vieux prière au bosala ki ngai moi cope na bisaka bino la fois passée et c'est kokisani pe na bisi vieux bon vieux en tout cas ba yebate hein c'est pas repoisonner mon dim bon Tiffany ça c'est trop dire bon ça peut ou ne pas arriver parce que dans un témoignage pasteur moko ya ba ya ICC na Kinshasa de aona beni mon dimenaye ayi ko témoigner ndenge nzamba pamboli pasteur ye azali moto abilanga motema mabe ndenge utika oloba motema mabe lati chassé pasteur apesi mondimi poazo kwa kufa après do oyebi tozana système ya ko confier ba secret na biso ba pasteur ezala ba secret mususu okwebisa mwasi na ote moyebisi pasteur abaki kopa lar abaki secret à lar apesi poison po atikala na mbongo lokwa nzamba za nzambe banki balobi rien biloko oyo il faut famille fanda te famille bayi kokamwa azalaki na mbongo oyo biso toyebi te banki elobi no biso moto apresentaka biso comme famille c'est le pasteur donc pasteur nde ako ntango ayaki ke azwa biloko nde tolobaki te non il faut membre ata moko ya famille ezala il faut soit mwasi na ye soit papa na ye soit bandeko na ye c'est comme ça que makambo epetaki ya koyeba ke pasteur nde apesaki mondimi poison po etatikala na biloko c'est pourquoi moi je me dis en tout cas biso bato na nzambe mpe tokosala makasi oyebi ce n'est pas que soki nzambe abengi yo nde synonyme ya voyoutisme nzambe abengaka bato batanga te nzambe abengaka bato batanga bato mpe batanga te mpe soki nzambe apesaki yo charge apesaki yo mission akopesa mpe provision. Merci beaucoup Papa Eli. Tozo continuer, tu vas toujours parler tout beta masolo, ya ba réalité. Ya mboko beni pour yo ke la ngona musika yo tala ngona TV yo tala ngona internet mais la princesse Kitty Pina makolomi balé na katia beni. To ke non la régie pour to beta masolo il y a 2 ans il y a les Nazaréens balobi ke jour pour jour nzamba salingolu netka likoleza ya fonga mangola nzambe Kitty 2 ans Jésus-Christ le lion de la tribu de Juda au sein de les Nazaréens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous sommes déjà de retour. Tozobeta listolo kaka ya 2 ans na mois d'octobre oh les Nazaréens jour pour jour et ko kisa 2 ans na yango parce que mutema mabe ya ba misusu ezaki na kata chasser ya sika po basambela nkolo na bitu basambela satana so kolo bazaki lo sambo na bango bazo dressa on kazo ke na mupepeke les Nazaréens ko kisa 2 ans te po batela ngo kaka poison ya jour moko ekufa ekomisa lobité mais nzambe na bolingo na ye les lions de la tribu de Juda nzambo tozubuka mabolongo na se o ba mama na Europe na États-Unis na Canada na Asie Océanie ba bondelaka jour pour jour pour les Nazaréens des ans yango soko pambwa maki komela biso yo mtozali DG mukonzi les Nazaréens po PDG za la rankolo biso bala misala ya pamba yebise biso lingi to sala lisusu nini soki pe ozali na ba félicitations ezali sumute ya kolaki la princesse na pambwa maki la princesse na sala ki nzambe pe apambola yo e ko sala malamu mingi mais papa tika to beta susu parce que mitema bat bayo ka beni est-ce que bolala pena pongi na beni po modèle to yo ka beni ngala yena ngana la moi liboko Sœur Tiffany, merci beaucoup pour la question. Avant que Oya, tu as un événement où il y a awa. Je pense que na Kinshasa boyoka qui opération machette. On a perdu beaucoup de gens, des familles. Et ça histoire était les gars qui awa, batu bakufaki. Plus de 400 morts. Ça s'est passé ici à Béni. Alors par la grâce de Dieu, nous avons tous ba natif ya kotoyo, hein, donc nous bato toyebi mwali loba nzambe tonekaki kobondela nzambe opération ya macheti emeki kosila na moni vie de prière za makasi te hein réveil za vraiment makasi te na beni c'est ce que je constate. Bon vie de prière eza ya solo parce que oyebi ndenge nalobaki liboso ba serviteur de Dieu a na est a na beni eza mopepe moko ye na sika balobi on a longtemps travaillé pour le Seigneur. Maintenant, il faut travailler pour nous et pour nos familles. Alors, le pasteur, non, frère,
bango balobi ils ont travaillé longtemps pour le Seigneur, mais c'est le temps maintenant de travailler pour eux et pour leur famille. Donc il faut pasteur azoma kosamo ya bien atambola na rava de bango bamoni le système ya sika. Or le système wana d'abord Dieu nous avait confié une mission. Mission wana eza koluka ba âme. Mais lelo l'église a tendance de dévier la mission, surtout les hommes de Dieu. Ils ont tendance à dévier les missions pour chercher biloko mokili. Donc c'est pourquoi ils ont constat au sala qui c'est vrai. En tout cas, vie de prière et qui dit et au comment même pas pasteur, la journée on a voulu voir par jour comment même 5 pasteurs. Seringue. Donc côté du système on va le bac seringue. Seringue signifie. Donc signifie que pasteur zolo ndinga kulia. Au comme peut-être na bureau ya frère Mbale. Mungu anasema unipe $10. Oh, nzamba alobe pesa $10. Mungu anasema unipe $10. Alongwana matina ofida kotia mpanda kuna. Akomipa mama Jeanne Kabuo. Mere Mungu alinilotesha sasa utanipa $20. Donc pasteur azesu na ngonga ya prière te. Yokosa na yakokosa. Oui, yepe akomo ya tango akilte. Donc 15 heures kokia ina kilte lokwa bandimi. Yepe bandi kilte. Or pasteur azamu peut-être il fallait intercéder pour na kilte pour dire les kamalamu. Mais lokola bango balobi basi basalili nzambe ekoki. Faut baluka pe. Mais balobi ba passer na mino ba okufa nzala parce que ba ndimi boa maboko makasi. Tika bakota na bango basala service de porte à porte. De celle Tiffany. Oyebi soki nzambe nda benga kiyo. Hein? Soki réellement nzambe nda benga kiyo. Nzambe kolesa yo. Atabaza la mite makasi, atabaza la mite makasi soki nzambe nda benga kiyo. Provision kozanga te. Merci tozonga no système ya lichette, obenga ko système. Opération Mipanga. Opération Mipanga dans lipanga mopanga. OK. Mulingala njo machete. OK, opération lichette to betana lisolo na ngo po batu mingi balelaki batiaki tolo na se batu mingi babandaki surtout ba biso normal mise bana ko tangaka tali boy moi mise tangi tout ça patati patata tolingi to yeba parce que na moni moi sécurité zali à moi mais sécurité vraiment ezali ah ouais makasi parce que nazo mona ba soda bazo défiler bazo bomba population hein. Ça Tiffany merci pour la mutuna wana. Problème ezalaki sérieux. Problème ezalaki sérieux. Oyebi koto tozali na beaucoup de tribus. Tozana Bandande, Bamboba, tozali na Banyabwisha, tozali na Banyarwanda. Alors il y avait un petit problème. Ils avaient un problème il y a espace. Il y a espace. Lubi huko kwetu ni kwa kabambi sana. Donc il fallait kutafuta fasi moya, il faut que lokesika moko ya kopesa ba mususu. Mais soki bango bakanisa soki ba ye officiellement to kopesa bango te. Donc il fallait koya officieusement na ba sens wana po bazwa me esimba kite ndango monaki ezalaki façon ko bazo bangisa batu balongwa na ba village mususu baya na ville po ba mususu wana. Je n'ai pas cité les noms pour remplacer ba oyo bazakuna yango isimbaki te parce que yebi awa via awa ezali agriculture donc akubatu huko ni bakolima banalimaka ila awa kitoka to bwaki ka eloko donc to bwaki no ndunda okundoli te kokola lokola peuple ya awa ebika kana bilanga babilangeza na ba périphérie eza awa na ville te. Alors il fallait pas maintenant na ba périphérie kuna tango kuna ekosimba awa na ville ozala facile. Yango esimba kite moment où je vous parle batu basu bazongi kuna et la vie continue normalement mais ce n'était pas facile c'est Tiffany. Donc ce qui tongo etani tozali kokomisa nzambe oyebi tango te oyebi pengonga te ezalaki réalité na Kinshasa bino kutu bozali kolela biso ekoma kitango moko pinzoli ekauki. Donc chaque jour ce sont des morts chaque jour. D'accord papa elitika to sauter comme la princesse alobaki la princesse asalaki boya ko bengelanga tolobe le côté ezaki juste à passer pour confirmer que toza na mboka ya Beni tozongi na biso na biso to beta ya ba réalité o izo vivre awa na Beni comment boyambaka bato ba utaka pour on est nous na nous toza biso na biso ba congolais ba utaka Kinshasa ba na Congo ya Beni comment boyambaka bango na esengo to ni to bosepelaka na bango to te to eza rando na rando. Sœur Tiffany oyebi peuple nande eza peuple moko baza timide de naturel baza timide.
bango bazalaka ndenge balobaka na lingala misoga te bakwaki clair hein bokozala na ye problème mais akoyebisa en face te peut-être akoyebisa na baacte na baacte moko boye okomprendre ke oza na ye problème. Alors merci parce que awa na Beni bato bakomi ozala mwa éveillé pourtant massacre ya Ituri ezalaki baituri bautaki Ituri bayaki awa na Beni efungolaki mwa bato ya Beni mais liboso ce n'était pas facile parce que tozali koloba bato ya Kinshasa tozali koloba na Swahili banakwaka bayuai banasemaka bya mingi banasemaka kubyote donc on avait peur ezalaki même problème po mundande awa abala kinoise même aujourd'hui. Donc famille ekofanda oyo ni mukali wao itwe sitwanga mutahi yako donc balobi biso tokobalela yote oke kobala mungorobu babenga bakinwa batu kisangani koto benga bango bangorobu donc eza batu ya kuna no batu ya koto yote alo bango bakanisaka bango balobaka mutu nyoso akuna en tout cas bazaka na isirité. Or moi j'ai constaté que bakinois na baboyome na baituriens se sont déjà ouverts. Donc lui s'il a un problème il vous dit ça à face par rapport au Nandé parce que si moi je suis né ici grandi ici donc mutako sanga zate donc kotoyo ndenge na baki moi hypocrisie na bo c'est Stéphanie Dotoseki mais na mutema bela tisachi donc c'est ce qui se passe ici. Papa tika tokomo kitana suka ya mission na biso ndeka tozolo ba 2 ans ya les Nazaréens kola pambola kiyo tia lisuma bolongo na se multiplier ba prière nzambe wana abatela la princesse abatela les Nazaréens abatela balandi nyonso ya les Nazaréens asalete libota na ye ekola lisusu na boyebi pe na bobangi ye oyo biso tozali papa Eli tolingi tobeta lisolo ya ba danse na bino bobeta po eloko impressionner nga makasi na kata mboka Beni danse tolanda na mwa danse mukia oyo betamaki awa na église babenga ngo korelimana ezali langue ezali Kinyarwanda korelimana donc ezakaka ça signifie que kokumisa nzambe mana toribitanga za byawe donc mana toribitanga za byawe korelimana donc ça ezaka koloba nzambe biso tozabana nayo yango tozokumisa yo donc korelimana oyo signifie ezaka kokumisa nzambe. Ça va to mekano to ke na korenimana kuna to kumisa na nzambe to ba ndenge nini danse yango ebina maka ebongo to landa nano ndenge bato akisangani pe babinaki nazwa pe ndenge bato beni babinaki en tout cas nzamba tikane ka nzambe po ba mabina bo il faut binela encore nkolo à suivre. Merci bien-aimé dans le Seigneur, to kompenza na suka na biso bosepeli komona tata te mama te yaya te obo kilo pembe te po avanda sali badabi abo kilo azate tata azate kaka nkolo mutaza mokonzi awa bin en tout cas tamo bina bongo isala bino ndenini au moins moi c'est kata danse bongo azo kitaka eza no différent na o biso to beta na kinja. Sœur Tiffany kotoyo tozana deux sortes ya église koto babenga na Swahili kanisa za uamsho
na langue ya mama na ngai kanisa ya mihahamuko, donc nde bakanisa ya réveil, nde baeglise ya réveil na baeglise ya ECC. Donc différence ezali makasi ya kobina biso tobinaka bongo après avoir réalisé kotala tout ce que Dieu a fait dans ta vie, hein, yango biso koto bokilo azate mwasi azate pona lola eza nzela mutu na mutu na lola ezate ke sheri tia liboko atokei etamusu sheri akotikala nga na kei tamusu nga na kotikala sheri akei menga na kotikala kate na gasi po ngai na pesa batu poizo te na osala nzambe mabe na ezate yo zano na mutema mabe na chasse te certifié na mutema mabe te poso na mutema mambelo yambaki ngati popo depuis za ozobanga no batu kazi yambi ngai ça signifie na na mutema mabe te pe lola na okota kichaka wana oboseli ya biso ezalaka ya boye me namoni awa ezala lokola sana mbele ya biso ezalaka boye me ya bino namoni eza neti sani moko ya mbele bien arrangé bobwaki mpe bapoison te na kati certifié te eza bongo te, donc c'est-à-dire eza tozwaka babokale moko boye ya milki tokei basali yango bapesi yango forme nde totie bambuma moko na kati nde tosali yango kichaka poison eza na kati te. Merci beaucoup. Tikana Nutozo Bamiel. Merci. N'habitez tous au fond là non moi miel faut goûter. Ah nous ça la poison confiance c'est ça pété kaka babia toza na vaina papeli confiance c'est ça papeli peninga vaina certifié confiance c'est ça babi. Qui si musu ces autres traités awa yango donc il faut zanga kate net na bozana ndaku boye miel les zanga kate la princesse va mettre la miel. Ezana mafuta mususu mbona ebite na rubangu na lingala de mafuta mbalika. Donc ce qui au constaté sino ba signe poison a ezali mutu soko ki mutu moko impossible yeux brisque na mutu tinga na sako banga troisième jour na zaki obikira ki mutu ebetinga na bi ba fatigue voyage mais soki yoki mutu awa hein kokina na hôpital te joa miel na mafuta ya mbalika sangisa ngo soki eza poison okosanza na butuana pe na tongo koyoka malamu pour soki koti le même jour omeli miel oyo sangisi miel na mafuta ya mbalika omeli yango soki eza poison te okoyoka réaction na ndako boye kozanga miel te hein kozanga mafuta ya mbalika te kozanga te ngana zango na ndako tout na ndako foza nango donc awa ndenge nazoki soki tosisi émission awa nake na melikir na phase le tala modèle bato bazo vivre penza hein tala ndenge bato bazo vivre siko nkola bateli wane mapoto komoke na fin de l'année ya bisika ochaka mtu na sema kolikolo eyinda kaka ebeba donc bisiko kenda kokufela soki na boîte soki wapi ngape na yebi na ngate bisiko zela quand même tela na mboka yo vandi kimia mais bato bazo vivre na condamnation ya ba miel izana bato misusu oui soki nazaka na charge de menace na mbena ke Kinshasa na ki kufanda na Kinshasa na Kinshasa be bato mtema beza na chasser bazali kuna poser zati procès penza te loba bato ya awa baba komokende kuna nde bakena bibisa iso Kinshasa mais bakinois na bakinoise penza neti boye ki faut mela combien pour poison pena senti que miel te eza na kirite certifié mela kaka eza na kirite te bido te po yebi miel pe soki exagéré na nzoto epesaka ekenda kotungisa donc unasikiaka roho na nyongana beaucoup c'est trop cher hein les ont coûté oui ça cher kini boye biso bon ah ouais ils ont cher oui ça cher oh c'est pas moins de $5 hein? Moi oh c'est pas moins de $5 ça cher merci et loko nini susoko eloko mususu tangausi hein soki miel ezate soko ozana tangausi olie pe tangausi surtout na Goma certifié na Goma de plus pire poison plus pire hein. Donc on a même confiance à la famille na yo ozana confiance donc famille moi si nous confiance c'est aux athées moi c'était donc famille élargie donc olongo na moi si pour soki moi si ba peso pas ça moi si na yote donc olongo na moi si na bana donc moi si na yo fanda peut-être na Katindo ya fanda na Birere soka yo komona yo ozaka suspect kaka ozomone ka suspect tango koloba kaka mbakie mzuri ndo beti kwa jina la babo lobi peut-être ayaki na bien problème ezati mais même na Goma famille bakomi ko se méfier vous imaginez un peu trop pur Goma Bukavu kuna usala blague te ko
kosala blague te olie oke nango eza na ndeko moko autaki awa tozali oprie na ye bapesi kaka bapesi ye mwa bamati mwa grade na nini na mosala azali kosala na solidarité internationale eza ONG ya mindele balongoli awa batindi na Goma kokoma kaka na Goma asalaki Goma une semaine kozonga wa Serge nde ezongaki akwasa komi mwindu mwaekuta korekonetre ezalaki te. Merci beaucoup bandeko tokomi na biso na suka eloni okosenga na bandeko bazali banda pona bino na mboka ya Beni awawa o balalaka te babangela bino la princesse kola bateli na moni mwa 1 kilo ebakisami donc kola kosunga na kokite na mboka oyo na kozonga na ngape fona kese pe osesa mwa test ya poison mais ilobana na bandeko ba oyo Certifani oyebi avant réveillé comme na est Kotoyo ça a commencé à Kinshasa. Alors du point de vue Kimolimo, excusez-moi Kimolimo, bakino bazana moins avancé. Alors contribution à bakinois pour na biso koto na Beni Butembo. D'abord boyebi mobulu nyonso ya Congo utakande Kotoyo. Bobo sana biso na priorité, il faut prier pour nous du matin au soir. Dede ezana bakino mususu makini bayebi koto za zamba. Je pense que c'est Stéphanie Azali azana ba image pour bayebi ke Kotoyo mutu akolo balingala boy penza azati. En tout cas kuto soulever pour moi malamu botala nano parce que bele bakanisa ki apenda zamba ndebe na ozonga babi aset fina utimboka. Bah ici, on est en pleine route. Maintenant, on vient d'entrer à la ville. On est dans ces quartiers appelés quartiers Boïké. Là, vous voyez des camions qui viennent des Bounia, des Kisangani, entrent maintenant en pleine ville. Vous voyez les gens se balader, qui proviennent dans leur champ. Nous venons de l'UCBC, j'ai expliqué. Maintenant, on est en train de rentrer à la maison. Bah ouais, il y a des superbes maisons. En fait, moi avant de venir, j'ai pensé que c'était un village. Comme le dit tout qui nous venons ici, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un village. Il y a aussi des gens qui vivent. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour survivre. Et il y a encore beaucoup plus à manger qu'à Kinshasa. Bon, là on mangeait mais pas tellement bien. Mais ici, l'alimentation est saine et bonne. C'est super bien. Ça va. Bon, ici à Ben, il y a 4 communes. Là où nous sommes, c'est la commune de Moulekera. Là où nous sommes, nous avons la commune de Wenzori, la commune de Moulekera, la commune de Béou et la commune de Bunzulu. Bon, la sécurité, avant de venir ici, il y avait des séries d'égorgements entre le mois d'octobre, décembre, janvier. Pardon, excusez-moi, j'allais dire octobre, décembre 2014 et janvier 2015. Il y avait des séries d'égorgements, on ne savait pas si c'était qui. Les gens qui égorgeaient, les gens, il y a eu au moins 400 morts. Mais par la grâce de Dieu, nous on est toujours vivants. C'est l'hôtel Palace, au Capi Palace, l'hôtel du gouverneur. Superbe hôtel vraiment. On peut le comparer avec l'hôtel Vénus. Ça bon? C'est l'hôtel au Capi Palace du gouverneur Julien Palou Kaongia. Donc tout y est. Bon, maintenant là, on est à la commune de Wenzori actuellement là. Vous voyez des montagnes là-bas, ça apparaît juste le soir. Je les sens qu'on peut juste et voir ici? Ici c'est l'autre base de la Monisco, l'air camp, de notre camp. Vous voyez, il y a des gardiens, tout ça, nous sommes toujours en cours de route vers la maison. Bon, Kinshasa c'est la capitale, je ne peux pas comparer. Kinshasa dépasse en tout, mais côté agriculture et élevage, ici c'est au top vraiment. Ici c'est au top. Par rapport à Kinshasa. En plus, à manger et à boire, c'est moins cher. Et la route est coordonnée, il y a beaucoup de moteurs. Il y a une route ici à Ben qui mène jusqu'à Kassindi. Kassindi, c'est une petite ville, là où il y a la frontière entre la RD Congo et l'Ouganda. Bah, aujourd'hui, on commence l'inauguration de la route, les travaux de but. Nyaboukou. Ici, c'est la NRA. Là, il y avait l'ancien aéroport de Béni. C'est la concession du papa de Jean-Pierre Bemba. C'est leur concession ici. Vous voyez, il y a les arbres ici. L'aéroport était auparavant ici. NRA Béni, c'est ici.
Bon, maintenant, actuellement, c'est une société qui exploite le bois, actuellement là. C'est ça que vous voyez. Il y a plein de là. Oui. Auparavant, c'était l'aéroport. Cette concession appartient à la famille des Jean-Pierre Bemba. Chaque fois, on ne sait pas quand, on ne sait pas le moment ni l'heure où on peut se voir dans les dangers. On peut nous contacter, nous dire quitter la ville, ou ceci, le rebelle peut rentrer dans la ville. Ben, bon, on ne sait pas, hein? Mais c'est Dieu qui nous protège. C'est le seul et vrai protecteur. Qui, on entre maintenant dans le quartier Matongé. Ça, c'est la porte de la NRA Béni. C'est là où il y avait l'ancien aéroport, c'est ici. Vous voyez des grues là-bas et d'autres camions là-bas qui exploitent les bois. Ça y est là à l'intérieur. Ici, on est dans le quartier Matongé. C'est vraiment un quartier mouvementé. Donc, dans le message là, papa Zolo Babo, l'excellent image, comment est-ce que tu as moi visite, tu as ngombe, comment, est-ce ngombe penza fraîche, il y a munene on a qui na tikala ta comment na te baba hôtel bien, hôtel non ndenge to kenda ki visite ya otambola ya ozala zala kaka. Donc oui papa Zolo ba non la certes Tiffany oyebi kotoyo eza est oyebi kuna na Kinshasa bino boliaka ba soso ya ba carton ba ngombe si umeli mais kotoyo oyebi bango da mais kotoyo eza ngombe penza ba bomi au lieu les mêmes jours. Tikipé, et ça te collé au ton d'ité, mais ici li. Madé soit côté zanya. Madé soit côté zanya. Donc côté to lia côté madé suite. Awa eloko a moins cher awa ezanya. Ne ndunda. Na bazo kufela na Kinshasa kuna ozimo tartine no boy e koki me awa ngana sina sali kutu ni semena zo lia nyama te. Parce que na lendi na komi sa madame ifanya sombe ou bien muchicha. Nalia koto nyama nde biloko pamba fresh penza ya bakara ya mai wana ya fresh penza et uti na ibale osali ezoningana nanu olie. Donc je pense que vous êtes témoin au monde na témoin vraiment ya mbisa mai penza oyo mama Maria mpia me donc assomme donc ya ozo senti que bakomo bondelo kolia mais na kine zangani nazo bondela nalia bon koto certifani nzamba pesa biso grâce na pesa yo liboso ke bato koto balingi bilanga mingi hein koto vraiment to vivre même ngana na bilanga nazana bilanga na côté ya Lungupa et ça 25 km na awa route Kasindi nazana bilanga hectare moko makemba kakao pondo za na kati donc kotoyo principal na no musala principal za bilanga hein donc c'est pourquoi moni koto biloko za moins cher biloko nyoso ya uliza moins cher donc awa kolia lobano suka lobananga suka merci Sir Stéphanie ndengo yambaki ngai pour koto balwa zaka ba villageois hein merci ndengo yambi villageois na émission na yo bon c'est pas donner à n'importe qui donc ça signifie que ngape mokili mobimbe koyeba ngai ke non c'est wana ezali frère Eli na Beni en tout cas na remercier mingi ndenge ozwaki courage wana po bakino msoko ebisi na ke Beni alobi yo oke kokufa je pense que kopesa bango pe témoignage o bayokaka eza penza yango te na Beni pe bato bazali malgré opération mipanga opération machette mais toujours vivre pe la vie continue. Merci, la vie continue. Ngape na lobi papa Eli. Merci moi na peso mbote zate mais beaucoup. Tout ce qui m'a beaucoup avant tout dans l'émission ça signifie que nazana poisoté. Si sont ngape na kesu sokola. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de l'émission. Le temps pour moi de vous dire que Beniza na ngomboka te mais Beniza penza mboka moko kitoko. Namoni ba piscine, namoni ba fleurs, namoni ba nyama, namoni ba nini ba full market namoni ba donio hein matonge voilà namoni matonge moko awa donc na benga litonge donc namoni matonge bisika biloko ba téléphone bazoteka awa donc tout au bout ezaka na kid eza nango pe awa donc bien aimé dans le Seigneur eza nango mboka na biso koyoka no mabete koya ko visiter kotala bandeko ko kabolana bango ba pasteur bisika koya koteya yango yozo kima opération machette babi eza nango te ezalaki mais kimi esi continue pour la princesse atambolaki na kimia nyonso tout pe kola osala ki na kozonga nanga na kimia nyonso mais soki oye awa sokola nde maboko donc tala nde tosuka maboko obimi ozongo soko maboko mutaye kotalo soko maboko oki olala olamuki osokoli maboko ebite so batikela kiongo likolo ya mbeto c'était juste l'ambiance de l'émission mais le temps pour moi de dire merci na bande nyonso ya les Nazaréens bolandaki biso na albani no koloba pena bato église Rehoboth po babi les Nazaréens na Beni etala maranango mais mutu moko mutamema les Nazaréens awa uta nango banana kin aye nango akoti na kati ya Beni pendant que la princesse abandene
kolekisa kaka bayebi nete nzoka nde na beni awa bamemela ele nazaréen bapaster toluka na corps du Christ bango ye eza te kaka otali okomeli nga critique molai loko ozotika testament na libota na yo tozoka bapaster oyo tali omoni ke pamboli oyo po ye oti obengi bato donc moto asala promotion ya beni na kati ya les nazaréens na kati ya beni c'est le pasteur Moïse Mpiame donc ce kola osunga bokomoni malingaka na ye abombama na ye donc bato oyo baza ba David bazobomba ba lion na ba ours mais na kati ya zamba yo so otondisi kaka mwa 10 places olekisi na télévision otie mwa 3 places olingi tomona okwisi mutu bamona na télévision mais ba David bazobomba bato na bazamba kuna na ba lion bazobombela bazomemela baparents na bango ba miel balingi na bango bato bayeba bango te na bondele na ndenge nyonso aleka na les nazaréens apesa ta bato mbote aboyi na ye complètement na motema moko alobi ke tokoboma ba lion na ba ours na zamba tika na lobela mama na nga Mariam ba merci belé pour la princesse commentaire na liboso komaka ke cette phénomène mabundi donc c'est maman Mariam Piame na ba deux jumeaux na le bogar na ngai le petit frère Elim Piame na bosanité mutakambi biso na caméra na sima akomi caméraman na makasi nyonso tout donc babenge hey Yahweh merci beaucoup batunyo c'est ya France Italie Canada wapi bisika bozali États-Unis na mon frère Onatambo nae mon frère que j'aime bien de l'amour de Christ. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokonzi atako bapakolaki mafuta na mosakoli